Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bino nyonso bandeko bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote na bandeko ya libanda bandeko na biso ya mfwa bandeko ba matroniste mbote na bino sika bojwami mbote na bandeko nyonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet biso liboso na bino kolamusa conscience biso liboso na bino kozongisa lisusu mayele ya boindo na esika elongo bani esika touti mokili alaki ndenge Fumuki Mbangu atelemi na 1921 le 6 avril babikisi mama ki atondo Fumuki Mbangu abandi kosala makamu isi na eleko ya Fumuki Mbangu on dirait bazaki na fongola ya liwa na maboko na bango ebembe liboso ya Fumuki Mbangu kombo na ngobo moi yango ba opito ebele ekangamaki na mboka oyo. Mais malgré makamu ici ebele Fumuki Mbangu basalaki na mokili reconnaître bangote Fumuki Mbangu akei akangemi mibutuku misato na boloko torobaki yango na manaka tosalaki poso wana kuna. Il a interprété la Bible de sa façon. Yoka motifo ba condamné la Fumuki Mbangu 30 ans en prison. C'est parce qu'il a interprété la Bible de sa façon. Botala Yahweh, Dieu moko jaloux. Atinda bana Israël bayiba. Botala lokuta. Balakisa ba faille ya Bible. Yango wana 30 ans na boloko. Meto mituna. Fumuki Mbangu bazalaka très avancé spirituellement, esprit supérieur. Mais Fumuki Mbangu wana balaki baindo pe bakozala na buku esantu na bango. Ndeko nanga muze mwanza foko zalaka trop prudent, très prudent. Fumuki Mbangu alobaka baindo pe bakozala na buku esantu na bango. Mais soko bayebaka que bango batindama na Yesu. Biblia nde komi mokanda ya soko Biblia nde lobi maloba ya Yesu. Soko réellement Fumuki Mbangu atindamaka na Yesu. Po ninya ko promettre lisusu buku esanto ya baindo. Po ninya tunaka de rosi po nini bolingite baindo pe bazala na oyo ya bango nzambe. Po nini te lelo to falsifier kaka lelo to loba kaka oyo bato balingi to loba te bo sembo zena ntina te bati yango biseuseu dire que Fumuki Mbangu batinda kai na Yesu Bible ya baindo c'est faux yango na manaka to salaki mbaleleki tolobaki inconscience ya baindo ndeze ko pesa bokasi na loposo pembe po loposo pembe ze ko tala même tango yo Biblia na ye bino bokomi ko jwango lokola support ya bomo ina bino de génération en génération. Mais esikaze atondisa mine sengo bandeko balandi torobaka bosembo ezena tina te bati yango biseuseu pelo kuta ata soko boti yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta to demontra boni ba verset ezala pona ko captiver moyini basali Bible mbango ye moko motakumba yango atengama na ye. Mais ce que ça qui réellement Bible
nde mokanda ya bomo ya bato. Me ba arabe bakoki bazala na yebite na niveau nini? Ba asiatique ba chinois wana oyo pana bango bible ze kaka lokwa mokanda nyonso. Mais lelo ba ngaki bazala nde na se ya makolo na biso. Po balobaka mwana tinda maka ye wana pambola maka. Mais botala niveau biso to respecter les Bible. Botala niveau biso to considérer Bible 100 fois plus que moto akumbaka yango. 100 fois plus que moto akoma yango. Mais niveau de vie to dwi nini na bomoy sima ya kotanga Bible, sima ya ko respecter Bible. Mwana balakaka na Israël soko Emmanuel Dieu parmi eux. Mais to kota na Jésus moko yo biso moko to yebite. Oyo biso moko to yebite. Okomona penza oze koleka na nzila bakomi clinique tabernacle soko de nini. Pona nini batie clinique? Po soko yoki libumu pasi okokenda pa pasteur asambela yo. Soko yoki motu pasi okokenda pa pasteur asambela yo. Soko yoki lolemo mukusa okokenda pa pasteur asambela yo. Soko yoki maboko mwetu okokenda pa pasteur asambela yo. Awana mboka. Alors médecine azena tangote asala ba recherche à se développer. Donc kangi biso na biloko mike oyo Fumu Kimbangu ba dénonçaka na 1921. Lelo tozeko ko poussa na centenaire. 1921 2021. Est-ce que kombo ya Fumu Kimbangu ese fandina na esika na moto ya sekwisaka bibembe koleka ba prophète yonso ba na mokili. Moto ya salaka makamu isikoleka ba prophète yonso ba nyata mabele oyo. Komba Fumu Kimbangu ebani te bato mosusu Fumu Kimbangu alataka liputa bango te Fumu Kimbangu lelo na veste bato mosusu Fumu Kimbangu deja kendaka successeur na ezalaka kingandi bato mosusu mais Fumu Kimbangu ya 1921 oyo nesonga nzila tangisi mokila lobi sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Fumu Kimbangu ndelisiko ya baindo biso tokolobaka yango. Fumu Kimbangu amonana partout na Afrique na tango ya zena boloko. Fumu Kimbangu akoma na Belgique na tango nini? Oh Jean-Marie Vanet palobi to salaka na ye na Palais Royal. Azwaka visa na ambassade nini? Fumu Kimbangu azwaka visa na ambassade nini? Yo akendelaka na Palais Royal na Belgique. Te balinga te to yeba, balinga te to comprendre. Balingate ti batalaka pe inconscience ya église kimbangiste bango pe sika bafandi loposo pe mbaze koloba ingeta obstacle ya kombo wana ezali po soko baindo bakoyeba vraie valeur ya Fumu Kimbangu. Mais Fumu Kimbangu akokai kolakisa bato biblia te ba dénonçande makita mayemazala na biblia. Mais tolobaka basango bayaka Fumu Kimbangu abimelaka na protestant. Basango bazala bango ba pasteur a protestant bazalaka nanya sekwisaka ibembe motote malgré ba ebisaka batoke na tango ya Yesu bibembe sekwaka bongo soko Fumu Kimbangu asalaka miracle na kombo ya Jésus elingaki pesa raison na ba pasteur elingaki pesa raison na ba basango ya tango wana to balingaki batomboka mais bo mituna ka pe mituna te soko Fumu Kimbangu makamu asalaki yango na kombo ya Jésus bato balakisaki kombo ya Jésus bako sepela to bako silika. Mais po nini mindele basilika? Soko balobi eza catholique moto basilika, protestant basalaka nini? Te basalaka moto moko. Basalaka moto moko. Bralimana bra Congo. Kombo na bango kwiti. Kombo na bango kwiti. Catholique protestant Bralima bra Congo. Lelo ingeta tuzeko tala na mokili bazeko buka ba bikeko elembo wane zalaki kolakisa gloire ya Léopold balongoli babwaki na mai ingeta na mboka boye bazwi ekeko ya boumbu soko ya moto ya memaka ba esclave na Angleterre babwaki ne bale ingeta tolobi bravo elembo elakisi ke bato wana batelemaki na gloire na bambeba basalaka elongwi pe babwaka mina mai
mais bongo ba statut ya colonisation ezena ba cerveau ya bato. Ba statut ya colonisation o ezena na ba cerveau ya bato. Ezena bato mosu na cerveau na roi Léopold II a telema. Bandeko mokilio yo tolanda yango vraiment na kimia to observer yango de près. To buki ba statut o etelemaka nango ingeta. Est-ce que to buki pe ba statut ya colonisation ezena ba cerveau na biso? Moi na boza la mayele il faut le ba français. Mais statut ya colonisation. Kolongola tolobaka yango na ba mission mosusu. Ba dirigeant ya République démocratique ya Congo, président Félix Tshisekedi boko bambanzila ingeta pour madofolo ezina banzila yonso ya mboka. Mais madofolo est plus dangereux. Madofolo ya cerveau ya bato. Le lobo zeko comprendre. Ata babambaki banzila. Mais lokwa babambaki madofolo ya mitu ya bato te. Bakanivo batongaki bato babwaka fufu, babwaka nkasa ya kwanga. Babwaka pe ba bébé. Po batongaki te madofolo ya cerveau ya plus important de yango wana. Baindo basepeli. Ah, na Belgique, sali toze komona ba video. Ngai pa na ngai tondi. Na bandeko yonso bakosunga nga na ba video tolobi matondo. Matondo waneze sur le plan physique. Sur le plan physique, elembo monani. Mais ba statut de colonisation yezena ba cerveau. Mais tango se retrouvaka yo mi bengaka chrétien. Mais ene Léopold II yezena cerveau na yo. Soko babuki ya Belgique mais yo okendaka église. Mais c'est pas lembo ya colonisation. Ozena prénom. Nga kombo nga Roger. Nga kombo nga François. Statut ya colonisation. Wane lembo marque de la bête. Oyo bachaka bako yebela bino. Ndenge nini toko yeba oyo colonie na biso. Kuna bakolo basoko Gonçalves. Wana ba portugais sika ba ali babia wana biso. Wana colonie na biso. Boko mona bandeko na biso ya ngambo ya mfwa bazena double prénom Jean-Marc. Wana ba français sika ba ali babi wana biso. Wana biso. Bobuki bikeko. Mais est-ce que cerveau ya bateau? Ba statut ya colonisation na cerveau bateau elongwe. Unité de mesure ya mayele ya bateau. Boti yango na nkasa moko diplôme. Mais statut de colonisation. To rezonaka na kilo poso pembe. Installation. Statut de colonisation na cerveau ya bateau. Tango bobuki, tondimi tolobi bravo. Mais oya cerveau, tobuki. Ba statut oyo ya colonisation telema na ba cerveau na biso. Tobuki pe yango. Soko tobuki yango te, bilembo wana yonso esalemi na mokili. Ekozala kaka transition to salaki na 1921. Prolongation inutile. Fumukimbango atelemi na 1921. Bato balandi, bato bamoni makamu isi. Me bayeka kapona makamu isi. Ba capter santé. Ba capter santé. Yango prolongation ti lelo. 100 ans. 100 ans. To maîtriser le côté. To bakisi le côté. Nzokande molobeli ayaki. Oya lingaka zongisa moindo na ngwende na ye ya bokonzi. Mwana ya yambo. Bilenge basi. Ba maman. Ose komona maman moko surtout to souffraka na yango. Ok kotala moninga na maman na bangolo kwa kendaka mikili ya poto. Mais toloba mwana ya 18 ans kutu malamo. Azena jupe ya mokuse. Akofanda comme elle veut. Abosani ke aze mama. Oya yambi. Oya bazeli boso na ye wana ban. Baninga ya bana na ye. Te. Biso mama na biso akandeng wana. Mama na biso akomakaka na style ya européen. Afifaka lokwa européenne. Donc aumeli mingi na poto. Statut. Yaba colonisateur ezena cerveau na yo. Statut ya colonisation ezena cerveau na yo.
banana yo il faut balobaka français na ndako français nde mayele moi si pas à la bien fatia mèche kabelo o sepelaka nango poni mais pour statut wana ya colonisation c'est na cerveau na yo faut se représenter le quoi maître na yo au plaqué manzaka au kalingi nzoto poko ko la moindo te moindo nde libabe moindo nde satan mais statut à colonisation nani alobaki na yo ke lo poso yeza bolo nani soko lo poso pembete nani alobaka na yo ke suki crepi ezelembo ya salite ezelembo ya ba retardé nani alobaka na yo soko lo poso pembete nani ayebisaka yo ke mayele bazwaka yango na kelasi moto ya tangi kelasi ta zwi ba diplôme te ça ne vaut rien nani alobaka na yo soko mondele te bon aussi longtemps kolongola biloko wana te na cerveau na yo oze na ba statut ya colonisation tango boze kolongola belema wana balobi décolonisation zalaki te na bikeko soko colonisation zalaki te na bikeko o batelemisaki colonisation et alaki na ba cerveau ya bato colonisation zalaki na kozala ya bato décolonisation et kosalema na ba cerveau ya bato eze na bato mosusu bazele ona mikila poto na yoka kape mwa phrase ngo nga pena na ba communauté na bino ba africain wana ngaite na communauté africaine nga na kozala na ngaite yo kozala na communauté européenne colonisation bato yo bazele kosala lit po ya colonisation est-ce que bazele ko comprendre nano esengelaki lit idéologique bato wana bauti église bake kobeta maboko ndenge bakwisi monument ya Léopold soko na Anvers soko na mboka nini kuna na Belgique ingeta mais tango uti église nani imposaka église wana n'est-ce pas hier Léopold na mboka na biso tango toze ko sala politique ya vita imana ya bombanda pouvoir opposition banani bakotisaki eloko wana bandeko balandi tolingaka ndenge tolobaki na ebandeli biso liboso na bino kozongisa conscience biso liboso na bino kobunda contre ba anti valeur oyo lelo epai ya bainde komi ba valeur bato ebele bamibengaka ba panafricain je suis un panafricaniste ngai boye un panafricaniste alingaka mboka ya bato koleka mboka na ye naze koyoka pe ba discours ya bato yo baze kobuka bikeko yango susi na bango ndeze mondela comprendre bango mondela tia bango na même pied d'égalité que ye mais est-ce que mondela kotia yo na même pied d'égalité na ina ndenge nini soko ye akoma na niveau wana po atiaka yo na se abalolaka yo na se sika koluka atombola bino likolo bomoni te ke ya kolongwa automatiquement na sika azali akozonga na se est-ce que baindo na eleko oyo sima ya 100 ans ya boyei ya mfumuki mbangu oyo tokokoma na 2021 baindo bakokaki kosenga koimplore kolela liboso ya loposo pembe te mais toyebeloko nini toze ko revendiquer toyebeloko nini ekoyisa biso toperda bokonzi à partir ya bonzambe toyambaka bato tokweyisi wana bazebi lembo batombolaka bango mpona gloire mpo bamboka na bango bamonaki ke soko bato oyo bakangaka aferika te biso tolingaki tozala na pasi batomboli banstanley batomboli ebelebele mpo
balobi mais roi Léopold soko akanga mboka wana te nde biso ta mosusu elingaki ezala somme po ya kataka maboko yango tozali na autant ya réserve ya caoutchouc po ya kataka maboko yango tozali na autant ya réserve ya diamant po ya kataka bato maboko tozali na réserve autant tant tozali koloba ye na mobeko po roi Léopold akoma na ye na mboka na biso te na Congo belge te amona na ye pe yango te mais mobeko mais est-ce que lelo bayindo bayebi que raisonnement na biso lelo ezali oyo roi Léopold atindaka ba principe apesaka baya kokotisa epai na biso ba principe apesaka na ba missionnaire bobosani mwasi ya moyindo lelo azeko s'exposer mwasi ya moyindo lelo amite kaka na banzila yonso mwasi ya moyindo lelo akoma eloko bizangi tina chose marchandise mais est-ce que to bosani ke wana pe statut ya colonisation zena ba cerveau tango rezonaka ndenge nini tango rezonaka na cerveau rezonaka ndenge nini mwasi oyo alati plante mais c'est comparé pour ceux qui crépit eze ya satana diabolo il faut comme lokola mondele la preuve en est bino moko kaka isika bo ali botala njonga njinga na bino boko comprendre que ba monument wana ba kwa ici ba statue wana ba kwa ici o ezena ba cerveau ya bato ezeko kumba yango ya kilo koleka totanga kanini mai nyosko akomi inesko akomi po mayo yeko salisa biso malamu statut ya colonisation ekonongo babaka kal dodan na cerveau na biso bande ko bozena mikili ya poto bino botangaka awa na baoyo bazwaki tango ya kotanga awa yambo bakenda mikili ya poto bino botangaki awa tango oyo botalaka matière bana na bino batangaka kuna naza kosola na ndeko mona mikili ya poto na tuni ndeko bana baze koloba lingala bite bayokaka monde 5 sur 5 en tout cas presque nyonso na koloba na lingala bayokaka mais koloba o eze pasi na poto mwana loba lingala en tout cas c'est kokeza la 1/10 10% mais c'est difficile mais tango bana na bino baze kotanga boze komona matière oyo bango batangi kuna na bino botanga ke kokana oya biso ze produit élaboré par rapport à colonisation matière élaborée par rapport à colonisation ba mafuta ya lait de beauté bino moko bozena mikili ya poto sima ya kobuka ba statut bosengaka mafuta ya hydroquinone po nini po longola bosoto oyo kiboyindo pana yeze bosoto couleur ya diabulu Lucifer o babwaka ke pa ya nzambe mais non yango bandeko balandi bo s'abonner bo partager ka émission oyo soko yo okoka koteya te ndeko ndombela tinda mapoate so vrai bato bele bakolandaka biso na yambaka vraiment bato moko baze ba très orgueilleux soko bengi yo oyo ndimi alo atu sous 10 secondes pour aloba na ino donc ala sok afimba ni pesika ali amarga ze ko mona yo te sur na téléphone abandio na motuna ndeko ndombele oyebi ko refaka oh na revaka na nini est-ce que yo yebi to komi oyebi siècle to komi to se na ta mondialisation c'est ko songi sabato mais nazongi sakabato avec argument na mondialisation yo okumbi nini na bosangani wana yo okumbi nini
na satakaka na élite intellectuelle pour élite intellectuelle est un vrai produit ya colonisation. Donc vraie représentation ya colonisation oyo penza na bino bandeko boze ko buka sima ya ko buka bikeko bokota na balavage ya ba cerveau ya bato. Moindo akota lisu na porte ya église était pour la kisike o bobuka ki wana ezena ntina te bikeko ya solo ezena ino na cerveau ya baindi. Moindo acceptaka te ke bakoko na ye basala quelque chose. Aya zeko sale la liboka. Eboka wana basala ngo na mbula nini. Bankoko ba rezonaka pondwe tutama. Makembe tutama lituma. Tomata mbuma bakati na mbeli na oba tuti na eboka ezaka ndenge moko te. Bakoko basala ka eboka. Mais moto wana tangi alobi bakoko na biso bazalaka ba sauvage, bazalaka ba retardé, bazalaka mayele moke. Bakoko na biso basali fufu produit chimique. Bakoko na biso bayibi ko sala mwamba. Oyo batike la biso to sala ka lelo. Bakoko wana to benga ka bazo bande basala. Bakoko basala ka mwamba. Oyo yebani tango ejwaka te. Wana élite intellectuelle balobi bankoko wana baze mayele te bankoko na biso basala ka nini na repetaka formule basali mafuta ya mbila formule basali mafuta ya mbila mais eze formule chimique oyo élite intellectuelle lelo bato batangi lelo bayebi ko sala eloko te basala ka pe eloko te bato wana ne bazé ko représenter roi Léopold II bango nde statut ya roi Léopold II na mitu ya bato mais soko réellement to buki ba statut wana to bwaki na mai ingeta to bwaka pe programme ya UNESCO to bwaka programme ya PAM to bwaka programme ya UNICEF ba MONUSCO yonso to dégager eze ba représentation ya colonisation ba représentation ya colonisation batika tika bizaleli batika tika bizaleli tozala mayele to sepela kaka te oh to tindi to kaboli ba vidéo sima ya ko kabola ba vidéo ya ba statut ba monument wana ba babuki ninye landi na sima boko monako bo kaboli ba vidéo bo sali partage ya ba vidéo ya ba statut ba monument babuki ya ba colonisateur ya bato banyokola Afrique. Mais botika lina bizaleli oyo bato banyokola ka Afrique balinga ki bino bozala entre autres telo na bango religion na bango oyo simbi lelo Afrique oyo rendre biso pauvre ba malheureux oyo rendre lelo ba mabele na biso bis et sakanelo ya baloposo mosusu c'est bien bon tolobi c'est bien bon ba vidéo wana e kabwami toze ko tindela na bato yo awa pe forfait internet ya kapasi mais baze ko bunda ko télécharger yango mais ce que sima ya ko tala ba vidéo wana conscience nini to jwe sima ya ko tala ba vidéo wana cerveau na biso lobi nini makanisi nini to jwe te bande ko balandi moke tolobaka liboso na bino ezwaka isika bato mingi bakimaka koyoka soko simbi christianisme bandeko balandi christianisme ezala importé nulle part bonzambe ezalaka importé bikeko wana bokwei bikeko wana nde kumbelaka yo christianisme basi na biso bakenda 9 mois na mission oba mamelo ekeko wana Léopold II wana basi bakoma objet sexuel bikeko wana loposo mondele loposo pembe a viola baindo to ebite azaki na politique soka koti na mabele ako exterminer mibali
bokomona ke la majorité ya bato bakendaka boumbu. La majorité ya bato bakendaka boumbu. Na tango ya bandeli mibali. Tango ba ko découvrir que mwasi ya moindo aze mwasi sacré. Abomba ki boindo, abomba ki bonzambe na kati na ye. Dans second plan, tango bakomina na tango ya social, nde bakumbisika basi ya baindo. Wana tango ba comprendre que basi ya baindo bakobokola kabana malamu, basi ya baindo basi moko malamu po ya kosangana na bango, nde tango yo bakomi kokumba sikawa basi ya baindo. Toko buka bikeko. Mais bikeko eze na cerveau na biso. Oyo salaka ke yo ba pesa yo misolo, okenda ko sala rebellion. Bikeko yeze na ba cerveau ya bato. Oyo yo ko zwa mandoki po bomba bandeko na yo. Ponga na zemo Congo, na kolinga mongala te, na koboma moluba, na koboma moswahili. Ponga na zemo ngala, na kokina linga mo Congo te, na kokina linga moluba te. Mais wana ekeko ya colonisation telemi na cerveau na yo. Eko servir à rien. Soko bobuki ba statut wana, mais na cerveau na bino, na cerveau ya baindo statut ya ba colonisation ezala. Bokenda ketelo wana, okumisaka PAM, okumisaka UNICEF, okumisaka UNESCO, mais ça statut ya colonisation na cerveau. Bandeko balandi, tozeko benda suka. Ndenge bo partager ba vidéo ya ba statut ya ba colonisateur ko ina Angleterre ko ina Belgique ba buki yango pa iboyi bo kabola pe mate ya o ya ndeko Ndombele ba yeba ke statut wana ba buki etikali na ba cerveau ya bato ochaka plante ochaka soko manzaka osalaka soko statut ya colonisation. Mwana na yebi nkota na yote. Na village natal na yo, soko kei, okokenda kolala no berge ya basango. Mais statut ya colonisation. Statut ya colonisation. Mama na yo akoli, soka bimisu ka pemba komi ndoki. Mwana oya zena malnutrition. Makwanza na nzoto. Azendoki. Maladie yonso ezeki bondoki. Mais wana fruit ya colonisation, raisonnement wana yango wana statut ya colonisation. Il faut to bima to kota na raisonnement ya boindo, to kenda plus loin na kolinge bandeli na biso, bon koko na biso. Na kokite na zala na prénom wana ezeko la kisa elembo ya colonisation na kati na ngai. Soko prénom na yeze na espagnol, Espagne azeko se retrouver. Soko prénom na yeze na français, bazeko se retrouver. Prénom na yeze na portugais, esika ba portugais bazeko se retrouver. To buki bikeko ingeta matondo. Mais bikeko etikali na cerveau. Statut ya colonisation etikali na cerveau na biso. Toko buka yango mokoloni. Ozala ke sika bazeko buka. Okay, une église. Okay, ko beta mabo. Kase ke kwango yango wana kake zena na cerveau na yote. Bo souffri to ka bona po mokolo mwalelo tando zengonga. Soko bolandaki biso lolenge longo bani bo pesi matondo na tata Luzadio pyramide bazaki kuna na matalatala pour unité na assistance ya ndeko ngala nzungu 9 lumière. Tolobi mbote na koko bafudisoni kuna isika bozwami mbote na ndeko mwaila tokosisa kotanga bino te bozalaka penza ebele mama nanga Mantswela mbote na mama yeli kuna na Espagne biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya simana manaka Yesus matondo.